Ok. Tozobeta bango tu simbangai. Tozobeta bango tu usibizo mtaji. Awa ezanga imoko S3 roquette nazo mi beta. Yango yo. Moto. Touti o déloger bango tu. Moto. Bango tu bakimi. Omoni ba fourmi ba to beti na bango bitumba. Kimbangu zawa. Kimbangu elebu. Tosili si makambo tu. Depuis lobby 17h. 18h to kangi bitumba 19h to pemisi muke lelo na 6h to bandi bango lisusu awa colonel na biso David ndenge nini ba récupérer ba territoire oyo ezaki occupé par M23 et puis bon monaki yango Félix Antoine Tshisekedi Dabi nieto pas question de négociation. Yango on a déjà tant à chaque fois qu'on ne pas question de négociation et motiver les sous encore bah soldats au bazar à front et motiver les sous encore bah chef d'opération bah qui ça voilà nous sommes capables de ça au M23 nous sommes capables il y a aussi ça oh non surtout que les Kanakats est la République démocratique du Congo. Bonjour, bonsoir, cher Internet. On a dit que nous avons ebele ndenge bo mesana kolanda mwana mboka José de Castro na pesi déjà mbote na yeme yo Rifin Kisombe bisika zali bambote ebele malela de London bambote ebele papi atunga les grands Gillois bisika zali bambote ebele mama Jinda ya Kayembe na pesi yo bambote ebele puis na pesi pe bambote ebele na ya papi Vantoto en VTT futur gouverneur ya Congo central ya papi Vantoto Bambote ebele bisika ozali honorable Jean-Jacques Mutwale Bambote ebele pourquoi pas aussi na Mwalanzambe Mwalanzambe les grands Vuluzi Mwalanzambe Bambote ebele voilà to ebisaki bino sous Félix Antoine Tshisekedi a ko démasquer encore Rwanda yango a ko continuer ko démasquer Rwanda parce que ba rebelle M23 tant qu'on a koloba que non pouvoir passer bazaki na complicité na ba rebelle M23 pouvoir passer bazaki na complicité avec le Rwanda pour piller des minerais il y a République démocratique du Congo mais sengaki moi la mboka Félix Antoine Tshisekedi aya pour la démasquer ba union surtout la République démocratique du Congo parce que des années passées bon mon qui ndengenini à chaque fois ceux qui ba kotanga ba pays yo baza baza na colton Rwanda bana kotanga ma parmi ba pays yo baza na colton mais biso moko ba kolo colton to bandaki kotanga mati mais senga qui il faut Félix Antoine Tshisekedi aya et senga qui armée faut za redémarrer plutôt armée et senga qui il faut ba fandi sa armée et senga qui il faut armée na biso ezala na ba congolais parce que armée zaki ki zoba koto ba rwandais koto ba congolais ça dit vraiment armée zalaki ki zoba mais du moins sous Félix Antoine Tshisekedi né armée a ekoluka a redynamiser armée et fanda et comme ba congomani bango moko raison pour laquelle le oyo komona que non Kagame mutakala na ebimi na misu ya communauté internationale mutakala na ebimi na bateau batinda kai entre autres ba pays ezali ya ba pays occidentaux boye bien très bien parce que à chaque fois ceux qui va sanctionner Rwanda France ça va ne kolobate et ceux qui va sanctionner Rwanda voire même ba koko ba coloniser biso ba belge ba ne ko sanctionner Rwanda te mais du moins le oyo ba on surtout ba comprendre que non voilà tout ça agressé la République démocratique du Congo tout ça agressé par le Rwanda entremise il y a ba rebelle il y a M23 le oyo non FARDC sous Joseph Kabila FARDC tourné ko bimalem sous ba centième position mais le oyo sous Félix Antoine Tshisekedi armée et comme ma 10e position, ma 9e position, sous Félix Antoine Tshisekedi, voilà, sur le plan logistique, FARDC et ça, il y a relobate, sur tout le plan, le oyo FARDC et Fanny Bomona qui n'a pas image déjà, parachutaire, Bayaki, Baouti, Égypte, Bayaki, Baouti, Égypte, Baouti, Sikanine, Baouti, ko Fanny ça, ça, pour la relaxation, voilà, tout ça, maintenant, prêt, na surtout.
si avion de chasse eza déjà na kati ya République démocratique du Congo yango moni ko ça la rage mopanzi wanyo surtout le lo ba rebelle M23 a des bandades ba rebelle M23 a des bandades. Pourquoi des bandades? Parce que armée na biso le lo oyo armée commis très forte et le lo oyo armée na biso eza susu ya kolobate par rapport il y a armée la biso ndenge ezalaki sima sous Joseph Kabila parce que ezalaki nini bakotinda ration pour la bateau basodo bakobunda bitumba ration en destination inconnue yango moni ba généraux nyonso tout ba travailler sous Joseph Kabila bakoma la bambongo bakoma ba millionnaire bakoma ba milliardaire parce que bayebaki o nyonso tout banaye ko ça na est. Et merci na mola mboka le général Christian Chiwewe a ku kolobaka no abi armée général aza soldat aza affairiste était. Soldat te kaka masangu te, soldat te kaka minéré te, soldat te kaka kolta te. Mais le lo oyo ordre koti na FARDC, le lo oyo ordre koti sur na ligne de fond. Vraiment ils ont relobate parce que c'est au vu de tout le monde, c'est au vu de tout le Congolais que Félix Antoine Tshisekedi aza vraiment de père et de mère, aza na souci ya mboka oyo ekende liboso bouti komona ngoti bouti komona bomona on peut na bilili ndenge nini ba récupérer ba territoire oyo ezaki occupé par M23 et puis bomona ki yango Félix Antoine Tshisekedi abi nieto pas question de négociation yango on a déjà tant konzamboka à chaque fois qu'on pas question de négociation et motiver le sous encore ba soda au bazan à front et motiver le sous encore ba chef d'opération ba ekola qui ça voilà. Nous sommes capables de retirer ça au M23. Nous sommes capables de retirer ça au Union surtout pour les Canadiens est la République démocratique du Congo. Awa to récupérer déjà du fait ya Katuhi. Awa ezangai S3 roquettes na délégation nangai. Bandaki bitumba depuis lobby. Bazalaki okangela biso bambiscade to pasuli tous les embuscades na bango. Mais toza moto fire. To beti bango déjà ti to pousser bango na tongo ti na defense to récupérer defense bokomona makambo tout to kosimba ba photo ya ba ibembe to kotinda ngo tout na ba réseaux sociaux to récupérer déjà defense yango yo déjà to récupérer defense awezangai commandant S3 roquette na basoda ngai tu wana colonel David ndenge tokomi awa onde depo na bango ya bile yango yo ba elema nanga tu bango wana fire ba wana nde na beti na bango bitumba oyo biso bana nzambe biso bato bokoko to resire bango tu bakimi bakangaki bambiscade kobeta te lisusu kobeta te to récupérer defense boma moto baza bana ndenge naza awa boye to pasuli ambiscade na bango mibale frontement ya lobby ambiscade na bango to pasulaki yango na 18h to kangi bitumba na 19h lisusu to bandi bango na 6h ya tongo lelo tina defense baboro wana tu botika ngo wana ngonge komi nano te bandako na bango ya ngoyo batiki biloko na bango tu bapano ya bomoyibi bazoyiba biloko ya batu baelema wana bafourmi rouge tobetila bango bitumba eza ngai S3 roquette awa nga moko na memi RPG 7 eza ngai roquette. Ok, tozobeta bango tu simbangai. Tozobeta bango tu usibizo mtaji. Awa ezangai moko S3 roquette nazomi beta. Yango yo awa. Moto. Toutio déloger bango tu. Moto. Bango tu bakimi. Omoni ba fourmi ba tobeti na bango bitumba. Kimbangu zawa. Kimbangu elebu. Tosili si makambo tu. Depuis lobby 17h. 18h to kangi bitumba 19h to pemisi muke lelo na 6h to bandi bango lisusu awa colonel na biso David biso fire moto
bana ya nzambe batu ya bokoko biso batu ya bokoko mingi tosala mingi kutu kolekela tobeti bango fire moto awa S3 roquette bomona ndenge bazalaki onyokola batu kotoyo kasho na bango ya mabe vraiment batu tango bazalaki okangama kotoyo bazalaki o souffrir danger hein bazalaki onyokwa makasi awa nde ndako peme botala nano kasho bino moko hein kasho ya ngoyo awa bati etage na kati na suka batie libulu na suka libulu yango wana oyo awa etage oyo mutu aza na masumu muke amataka awa likolo oyo mutu aza na masumu ako tiba bumae kuna na kati nde sika kotaka bino moko bomoni kasho yango wana bafurmi otobeti na bango bitumba bango yao eside rama epi azawa depuis lobby tingonga oyo bamiibi vraiment touti obeta bango awa difese na bango ya monene me biso bana ya nzambe kutu tosalaka bokoko ya kolekela mutu asakana te mutu aya te vraiment biso nde IPLC fire ndako ya komanda mouvement yango awa Gwadili na ye wana Gwadili ya komanda mouvement na ndako na ye yango awa baonde touti obeta na bango bitumba depuis lobby 17h tokangi 18h na tongo na 6h lisusu to bandi bango tiero awa T3 na ngai Karondoro ye wana azobongisa manduki pona nzoto akadruhi yango tomoni ete awa soki azongi awa komona akima kilobi tango bitumbe banaki na nzela ye moko amikimisaki moto fire ngai moko S3 roquette nga moko nazomi beta lelo oyo Rwanda tango tomonaki lero mokonzi mboka zui parole na tribune ya Nations Unies Kagame abimi na soni ache mutuna c'est parce que voire même na tribune des Nations Unies mokonzi mboka lobi pas question de négociation tu dis bien que non Rwanda azana sima ya M23 oya ebi aza congolais azonga la ligne ya ba congolais oya moi aza étranger pourquoi on doit négocier avec des étrangers parce que les rebelles de M23 sont des Rwandais beaucoup monde en a bililé Sikanine M23 et plutôt Sikanine FARDC a frappé M23 a récupéré Rutshuru, a récupéré Kibomba, a récupéré Rushaki, Boromona et puis a récupéré Essence. Ba territoire nyo surtout oyo M23 na occupé déjà eza na maboko ya FARDC. Et puis lelo oyo ndeto koloba awa ndena koloba awa déjà Bunagana entouré. Bunagana déjà entouré parce que baloba qui bien civil onyo surtout azakuna o ebi kaza congolais ça nini abanda ko bima mais bango tellement ba ebi que no frappe ya FARDC eza makasi par rapport ya ba territoire oyo onyo surtout FARDC a récupéré batali babino baboyi kotika ba civil ba bima parce que on a surtout kufa to kufa na ba civil pour ba ebi que non pays armée nabiso et respectaka droit de l'homme que armée nabiso et respectaka ba consigne surtout il y a droits humains ne ba ebi que non moyen FARDC a attaqué bongo attaqué M23 na ba civil ils atteindre au moni ba boyi ba civil ba bima baza na posa ba fan na ba civil pour que moyen ya ko M23 a frappé exacté mais chef opération, d'ailleurs, général Chico Chitambwe, chef opération, a dit Nieto, on va attaquer Bango jusqu'à ce que Basa Nini va récupérer Bunagana, Bakende, Bisika, Bautaki Kuna na Rwanda. Oza Rwandais, Akeina Rwanda. Oza Rwandais, Akeina Rwanda. Et zola qui sait que non, voilà, ba oyo bazale ko kamamboka oyo kala, ba yeba qui très bien. Makambo bandai ko sala na Paul Kagame makambo bandai ko sala na ba rebelle M23 ba yeba ki très bien
bayebaki yango très bien yango moni ba rebelle ya M23 likola rebelle ya ba M23 ndenge mwana mboka Mamadou Ndala alukaki asinisaki guerre wana M23 ndo yaki omona bayeki koboma ye na bato bandaki kokamba mboko kala batindi basani nini baboma ye likolo ya bato oyo bazalaki kokamba mboka kala Mbunza Mabe akenda le général Baouma akenda Mamadou Ndala akenda bakonzo nyonso tout ya armée oyo bazalaki wana pona ko attaquer pe ko frapper ba rebelle nyonso tout bomoni FDLR lelo kenda wapi tant Félix Antoine Tshisekedi azui Bokonzi ezaki plus ou moins 300 quelques groupes armés mais lelo oyo est commis plus de 60 groupes armés. Voilà les avancées de Félix Antoine Tshisekedi. Félix Antoine Tshisekedi, il a un bilan devant les Congolais. Il a un bilan devant les Congolais. Le lo oyo, pour la Kosomba, Minduki, et ça chose facile, na FRDC. Et ça chose facile, na République démocratique du Congo. Mais bato bandeko kambakala. Embargo tozoka kala. Bango badako ko profiter na embargo là pour basala ba faire na bango au moins mutako koma na ba millions likolo ya mbongo ba soda mutako koma na ba millions likolo ya ba minerais ya mboka ce qui Félix Antoine Tshisekedi ayakate tonga to ba pe mwanga chuchuté ce qui Félix Antoine Tshisekedi ayakate tonga to ba te que non Corneille Nanga azande kwa mwanga chuchu. Mais grâce à Félix Antoine Tshisekedi, la vérité on a surtout Senini et Kobima. Grâce à Félix Antoine Tshisekedi, on a compris que non, voilà, nous sommes agressés par le Rwanda. Mais sous Joseph Kabila, jamais Koki Kolobana TV, Koki Kolobana Betando Ike, que non, voilà, nous sommes agressés par le Rwanda parce que Bako Kangayo. Bako Kangayo. Mais le Oyo, attends-moi là, 2 ans, Congolais, il y a 2 ans, il y a 3 ans, il y a 4 ans, 5 ans, Ayemi très bien que non, nous sommes agressés par le Rwanda. Ah bien, très bien, nous sommes agressés par le Rwanda. Coup de chapeau, n'a pas continué surtout il y a armée, oh il kamba armée. Parce que voilà, tu as 100 Congolais et c'est la mission de défendre patrie. Tu as la frappe l'équipe, le oh il a déclaré entre mise il y a porte-parole, il y a M23 Willingoma a déclaré que non voilà FARDC na ba criminel na bango ya wazalendo ba ye awa ba massacrer biso ba attaquer biso mais monsieur vous devez savoir que non la République démocratique du Congo eza pour ba congolais eza pour ba rwandais ceux qui ont déclaré congolais oko déclarer congolais te pour boma baninga na yo congolais tala sikoyo moya ko kimezate vous êtes encerclé na Bunagana par FARDC moya ko kimezate bokomi ko boya voir même ba civil ba bima. Vous voyez, dans la frontière, nous sommes tous bokangi pour que les civils qui matent. Mais vous devez savoir que nos frappes, il y a FRDC, et que non, voilà, logistique à Makassi. Et Koti, avion de guerre. Et Koti, blindé. Et Koti, roquettes. Oh, toko mona, et bête na kati ya Turquie. Et plutôt, il y a Ukraine, pardon. Oh, ko bête na kati ya Ukraine. Yango ba FRDC ba ko utiliser mandoki onyo surtout o biso to yebi o to ani ko mona ba film yango wana le lo FRDC a ko utiliser vraiment félicitations na mokonzi mboka et puis félicitations na ba continuer surtout armée vraiment félicitations na mon mboka général Chiwewe Christian Songeshi félicitations parce que a ozwaki obeti lobo qu'on a mis sur lobi jamais soldat azalaka affairiste. Jamais soldat a affairiste. Soldat qui a l'affaire. Moussala soldat, Sengeli na fois Kengela écolo. Depuis le général Chiwewe, aïe na tête ya FRDC, au monde que non changement total et puis au monde que non FRDC frappe na frappe. Frappe na frappe. Et puis bateau et bako détourner comme bon à soldat. Topé ba ko détournaka billet ya basoda. Voilà parce que yo la sake sous Félix Antoine Tshisekedi ba bêtise ezate talande bokangami. Surtout na kitona boko détourner biloko basoda makasi.
Talandenge Bokangami parce que Bokansaki, Boza sous Joseph Kabila, or que Boza sous Félix Antoine Tshisekedi. Voilà. Merci beaucoup na bandeko nyon surtout. Oyo balingaka José de Castro parce que tant on a yaka na chaud, na ngaka ko atterrir na mois douceur pour que ils allaient bien parce que tant on toko loba masolo mboka toko beta masolo mboka parfois ça énerve ya rotala ndengeni bandeko na biso ba kufi pendant des années pendant des années bandeko na biso ba kufi ba maman na biso baza violé dikolo ya ba rebelle ya M23 dikolo ya ba Rwandais oyo ba yeko tcha désordre na kati ya République démocratique du Congo na est ya République démocratique du Congo dikolo ba minerai dikolo nkita oyo ba pesa biso na nkolo parce que tant on déclaré que non oyaka ko luka mabele na kati ya République démocratique du Congo, ça montre à combien de fois même bateau bané ko tcha yo poids tant ndeng ba ko sanctionner pourquoi parce que Félix Antoine Tshisekedi yaye abimisi mutakala na miso ya batu abimisi yo na miso ya batu pour ko lakisa ba kongomani nyo surtout pour ko lakisa la communauté internationale voilà tala muto boko telaka tala ndenga ko boma population na ngai Kagame incapable ya kolobata moi 2 mots moi 3 mots na discours à Nations Unies. Voilà, vraiment félicitations à FARDC pour ça la musala qui toko a récupérer ba territoire nyo surtout et sikani ni balamboka bazaki ba kangaki balamboka et sikani basala ba kasho na bango soko za na peine ya makasi ba constitution na se ba bomio soko za na moi peine bango moko ba ko katela batu ba peine bino boye soit disant beaucoup réclamer mabele soit disant beaucoup réclamer na ebito bino bo réclamaka koyiba ba pano ya ba imboka na ba territoire onyo surtout bokoti na ba village onyo surtout bokoti koyiba ba pano ya batu koyiba ba manyoko ya batu voilà et qu'on l'a ça vraiment vous êtes bande de criminels oboye na entremise ya Paul Kagame pour que boluka quoi genouer est la République démocratique du Congo. Voilà, merci beaucoup na ingénieur Kapaya, merci beaucoup na ma consoeur Rosette, merci beaucoup na TGV, hein, grand artiste, voilà, artiste à Mounene, TGV, pourquoi pas aussi, na Mathieu, et puis Mundabi, Bambo Tsebele, et puis na Yemei, Eli, hein, Eli Bilili, il a baptisé, bon, Eli Bilili, hein, ce bon moment na biso, et pas na bino, parce que Eli, hein, na Sima, hein, Bazaraye, na Rabilema, moi, Kapaya Paya, Rapona Rocha, moi, hors de la place, et puis Nayeme, Cordon Biou, voilà. Nous sommes toujours ensemble, voilà. Ce qui est soit Zongité, Tomonani, Mbalasima, merci.